Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mboto na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba manaka ye koyaka o mabota mabiso na tina sioko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambula na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basouvertement atombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita mabele ye ezalisi bapeuple lisusu tokoloba lisusu nini kozanga conscience na biso te lelo yango ezali kosala loposo pembe a demeurer supérieur kozanga koluka comprendre réalité ya mokili ezali kozalisa loposo pembe te lelo supérieur na biso lelo biso liboso na bino tolingaki naino tosolola po na makambo etali bongo inconscience ya bayindo moyindo areagisaka na émotion moyindo aze sans équilibre aselesaka emporter na mopepe yonso à tout vent soko mopepe euti na ngambo ya loboko ya mwasi ezeko kenda na ngambo ya mobali ekumbe ye elongwaki na ngambo ya mobali ezeko kenda na ngambo ya bomama ekumbi na mokuse moyindo aze sans position sans équilibre mikolo eleki awa ezalaki assassinat ya George Floyd na États-Unis tomonaki boni Amérique pe Europe ezalaki bongo paralysé trop c'est trop babomaka biso mingi ekumbaki mopepe ya kobuka na bilembo ya colonisation na Belgique bakoishi na mai bikeko ya roi Léopold II soko na Grande-Bretagne soko wapi bisika mike kasi biso na bamanaka na biso toyanolaki autrement kobima na nzela po babomi moyindo eze mbala liboso te eze nango mbala liboso te bayindo bakobimaka me babimbi na makanisi nini bakotia makelele ndenge si wana basusu bakokenda kosukisa na bar revendication ya bomoi ebele bakosukisa na babar ebele bakosukisaka na bahotel tolobaka eze malamu kobuka bikeko représentation ya colonisation mais bilembo ya colonisation ndeze na kati ya bomoi na biso na baservo na biso awa babukaki ekeko ya roi Léopold II na Belgique babwaki na ebale babwaki na mai esali nini na servo ya bayindo esali nini na servo ya bayindo moto aboti na fin fond na mavanga matome na moto aboti na fin fond na wembonyama moto aboti na fin fond na kakongosongo to na makungulengi me moto wana alingi mwana yeba français ayeba anglais synonyme ya supériorité bongo pourquoi boko s'attaquer na bikeko ya ba colonisateur po bilembo nango ndeze komonana na bomoi na biso
Moi, ça, c'est que kenda bilanga ma plaqué manzaka. Ati plante. Mafuta hydroquinone. Et c'est plus on a succès pour tout na ba fin fond na bamboka qui a wana capitale. Tango ndeko na biso Mwazulu akendeki na mise. Azaki na phrase moko. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Toye ibongo ko récupérer toko jwa lisusu. Eloko yeze ya biso. Tout le monde a accompagné na bandeko basato. Et mokolo ba libéré bango to mona ki moi mopiku ya bandeko ba telemi kokumisa vraiment t'es un homme ose mobali. Biso to réagisaki. En disant que bota la tende ko Mwazulu lokola ba spectateur ba ke kota la match. Soko ya tout puissant Mazembe, to ya Derinkle Motema Pembe, to ya Bilima. Mais beau comprendre que eze tango ya bilaka, tango ya conscience. Ndeko Mwazulu akei akangie ke komoko. Lobi na ngope moto moso ako kenda kangi pe moko. Mais ce que yango procédure. Trobeli contentieux. Contentieux. Pas si poser bateau ba entouré ndeko Mwazulu, bateau ba je ko nganga lelo, bana bilaka fumu kimbangwe biso boy. Soko ba gangi ingeta. Dimanche, bakei l'église. To répéta ka eloko yoko kite koza la révolutionnaire. Oza na ba religion importée. Okoki jamais koza la révolutionnaire. Okotaka na ba religion importée. Un révolutionnaire christianisé, ça n'a pas de sens. Un révolutionnaire islamisé, ça n'a pas de sens non plus. Ndeko moko abenga kingai albi ndeko ndombele na landaka yo on appelle ça au moins 80% raison surtout makambolo baka makita ya loposo pembe sur le plan politique ndenge ba gérer la pauvreté en Afrique appelle ça raison mais ozena tora 100% tango simba ka biblia mokolo moko na kosenga na yo doba ingeta toze disposé très disposé alors. Soko bolingi pesa la médiatiser débat yango to kotia yango to tangi bino kombote me bomiyebi bato ba memaka biblia bango nde ba falsifier te nzete ba koye bango na mbuma soko moto amemelaki yo bible azalaki mokosi lokuta yo aplikaka yango ya bosembo boni bonyoze mokila ya baloposo yonso na bato bakroaka na biblia yango te base supérieur na yo lobeleke ezalaki kaka baoccidentaux nde bazalaki kokonza felika kobeta felika fimbo mais lelo eze contraire barabe bazali kokoba koteka bazali kokoba kobeta baindo fimbo bachinois koloba même pas Chinois koloba même pas. Bandeko tolingaka mingi kolambusa makanisi na bino. Lelo bandeko bele batindelinga vidéo toujours na choc na émotion. Pasteur moko tei approuvé Noé alaki moindo. Wane zebe émotion. Abraham moindo, Adana Eve baindo, Roi Salomon moindo.
te soko pe biloko wana ba mouvement ya récupération wana ekokezwa lisusu ntina to bokasi lelo epai ya bayindo bajara ba mouvement ya récupération wana ebotamaka mpe na 1921 po ekoluka kokombolo après message na 60 ba mouvement du genre ebotamaka na ba années 70 pour na kokase politique à retour à l'authenticité et c'est ba mouvement à récupération ba ebilelo motangisa ze na terrain il faut baluka ndenge ya ko contrer mais to banda na ino koloba soko lelo ba indo bakoma ba Noé bakoma ba Abraham ba Josué contenu ya esclavagisme esclave fois wa kombo ya maître mais koloba na biso Noé aki moindo est-ce que n'habite son tokoki ko telema vraiment na moi tango l'émission na biso pour te débattre biloko ndenge wana te ezeba ba mouvement ya récupération et yepo ya ko ba monique moindo akomi ko fungwama et vouloir ou pas ba yebike na centenaire na fumu kimbango makambo makozala il faut ba luka lolenge ya ko détourner lisusu une fois de plus sorvo ya bayi Adam na Eve ezeba kombo bayindo te Abraham ezeba kombo bayindo te Salomon ezeba kombo bayindo te eleko ezeleko ya mbangu difika ya swekama mokobi misala 1921 basé na terre bana isi bakoli bandeko lelo tokomi ko naloba nini kosagite liboso ya makambo bonzambe komi défini na kokwea na église bonzambe komi défini na ko parler en langue moto moko bishira bondo azena bonzambe azena onction po batiaki moto loboko soko pe basukumaki na mbunzo akwei pasteur wana zeko détenir onction totunaki lelo tokomi mpe na baplasma bato batiaka kopo likwa mai bamela po bazwa guérison lelo bakotia kopo wapi mais nini ezali kosala émotion ya moyindo soko alandi batémoignage na télévision nazalaki awa nayokaka esali bumu pasi nakanisaka baperiode na biso basi nzoka nde bakatianga moseleke te na ntongo yango wana masolo bakolamukela te yango te bonzambe yango wana nde aliénation yango wana ezali kosala na Afrique ezala continent ya bobola moni christianisme moto moko abengi nga abi ndeko ndopele tomoni émission moko na YouTube ndeko moko apesi témoignage alaki na vuvamu mais lelo akutanaki na Jésus mais c'est n'importe quoi akutanaki na Jésus ayebelongi ya Jésus alors bakutanaki na acteur ya film c'est qu'un acteur on peut bakaso na plus de 20 visages ba yesu ango soi-disant ya kutanaki na naye te ezena bato mosusu bazali voué na elakeli mabe par rapport ya banyongo bakota par rapport ya indemnité na bacharge akokita kangolama akozonga na potopoto eze kaka moto azongeli biloko asanzaki akozala quel genre ya moto akozala quel genre ya moto azongeli kolia bisanza allez-y comprendre
bandeko balandi christianisme ezali na leson ya kopesa bato te. Bazwaki ntango ya komanipule bato moyen ya chicote, moyen ya batuerie. Mais lelo soko tokoloba na moi balokuta bozobeze na kati ya Biblia. Nzamba abomi soko soi-disant mokili 2 fois. Abomi mokili na tango ya Sodome na Gomorrhe, ayeko boma lisusu mokili na tango ya Noé. Réparation ya mabe oyo soi-disant ebanda na tango ya Dana Eve oyo Caïn na Abel balingai balukela réparation yango wana esimbaka kaka te. Toyei na tango ya Lot esimbi te. Mwasi atalaki nsima akomaki libanga ya Mungu. Toye na tango ya Noé esimbi te. Toye na tango ya Abraham akabola banyama esimbi te. Toye na tango ya Yesu pe esimbi te abakami na ekuluze akoki kofandisa bokonzi ya tata na bango te soi-disant. Mais na beshek wana yonso échec ya Caïn na Abel basala mbeka po baboti na bango ne kobo basalaki bazwa bolimbisa mibwa masumu mbeke simbi te po mokili ezonga na kimia mbeke simbi te. Mais nzambe wana oyo balobi aze nzambe aze na niveau soko incomparable amonaka na se na kati ya libanga na se ya ebale na se ya mabele. Nzambe wana ayebi que l'auteur du mal c'est Lucifer soi-disant. Nasa kotiaka ba soi-disant po ezeba histoire moko ya bana. Ayebi que l'auteur du mal, l'auteur du péché c'est Lucifer. Alors pour masumo sila na mokili, il faut ya détruire kaka Lucifer. Mais tala ndenge nzamba ngazeko kopotana. Tala ndenge nzamba ngazeko kopotana. Botumbelanga na nombeka bopesanga libonza moko ye lokwa zaki mobokoli aye na mosuni mosusu aki moloni aye na ndunda nzamba la kisika c'est carnivore yango pe Caïn abonzela ye mosuni ya ndeko na lokwa yo lingaka ndunda te lokwa liaki mosuni ya nyama turo liye su mosuni ya moto aboboli ndeko na soko kibota kenda patata na lingaka kolia mingi misuni. Mais est-ce que beaucoup qui comprendre que ça ba histoire moko montée de toutes pièces. Yen Zambé a yebi que les sika juibe chèque to tangi chèque ya Caïn Abel. Be chèque ya Noé, be chèque Abraham, be chèque ya Lot. Mais Satan c'est qu'on perd juste. Auteur Yamabé. Pour nini ta détruire Satan pour mo qu'il est fan dans la kimia. Plus grave babandaki bitumba yena na Satan kuna na likolo balaki ko bunda kuna na likolo mais préféra tinda soko Michael abwaka Satan assez. Plus grave quel est cet tata oya lobi un malheur à vous les hommes de la terre car le diable le méchant est descendu vers vous. Tata moko basé ko bunda na criminel otona muibi moko libanda bana na ndako muibi wana koti akimi na ndako tata wana loba na bana bino kuna malera na bino na ndako po Mungu na kiteli bino to akoteli bino kuna na ndako nzoka tata yende premier défenseur ya bana biloko wana yango lelo komisa muindo rien qu'observateur ya mokili aibi ko se situer te. Aibi ko se situer te. Période moko awa. Ba melisaka batom liyebo. Liyebo moko ezeko vimba na quantité ya nzungu yonso zeko tiers. Après ce temps de jour na siambeto eko vimba mai wane sisa ka maladie nyonso. Mais ce que bato ba melaka maya mayebo wana pasi na bango esila mikakata na misila te pasi toze koyoka Satan na biso ezelo poso pembe Satan na biso eze Satan physique Satan spirituel te mais moto ya dju bakisi périmé moto ya dju bakisi ekokomisa bato ba stérile
moto ya keli maladi na ye Ebola, akeli maladi na ye sida, aye komeka ngo epai na yo. Est-ce que bakoki lisusu batangisa yo Satan moko spirituel? Est-ce que bakoki lisusu batangisa yo vraiment Satan moko spirituel? Moto ya sali mandoki na ye aluka ke la guerre na bamboka na opo ameka yango. Est-ce que koki oluka Satan moko spirituel? Te bandeko balandi tozala prudent, tozala ekenge, emoni liso ekotobolaka liso te. Bato bele bazali koloba bandeko ndombele boze na raison, fumukusu alaka na raison, habangutsa baka na raison, mais otime wana poni, otime wana poni. Yango bomoni même bandeko na biso ba combattant ba mibengi bana bilaka ya fumuki mbangu, mais bazé ba mu Yesu te ba koloba nini po biso to kopia ki na église kumbangiste batia fumuki mbangu envoyé à Jésus-Christ, mais boyebi ambassadeur akotinda ambassadeur te wana boyebi to bandelaka ba propos ya curé Jean-Marie Vanep pour interpeller pe bango bandeko église kimbangiste pour ba recopier yango pe na livre vert. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Ata lelo balini bakosa Bible et comment mana baindo melokuta Israël kozala bamboka na biso ndengeni, Jérusalem kozala wa ndengeni te eze na biloko mosusu toko avala ngo te boku faire avala ngo bato te potolo bakalokuta ata buti yango malasi kolumba beso na ngo mabe ya lokuta. Bible kozala ya biso ndenge nini bango moko le grand prophète fumuki mbangu balobaki bayindo bakokoma pe buku esanto na bango livre saint. Ce que ça veut dire Bible ya ko promettre lisusu te bayindo bakokoma pe buku esanto na bango te. Peuple congolais ko souffrir, peuple congolais ko souffrir na niveau mosusu to ya mortalité to lobate, to ya mortalité to lobate na ebite mabe yo so ndire bakela yango na mokili bepo ya bayindo te to koloba nini Satan aze moyindo te bayebaki ndenge kaka ba vise social wana vie ya bayindo bafongoli yonso ya mabe, ndenge kaka ba komplikaki existence ya bayindo ba déposséder ye mabele na ye, bayebaki que yonso ya mabe efongwami, corruption, égoïsme, jalousie, tokosisa kotaka te bino pe bobakisa. Ata na ba église wana ndenge bakendaka kisongi bandelaka kaka wana yango monaka ba ligotaka soko ba démon soko satana babwaka na bisika bikauka ba mikomelaka ndako te satango afongwami lobisu bakoluka bakanga ye. Moindo abungisi sens même ya kibomoto ba pasteur lolo bakomi kolala na basi ya mabala connexion basse, connexion sous le pied, énergie nange kenda ko dégager de moi na kati na yo et ba femme ba se laisser emporter, ba se laisser faire. Mais boze na miso, boze na bongo, boze mais nini ezeko komate, ezeko sala te bokoma na niveau ya réflexion.
que sans christianisme ba arabe basé na moadi. Sans christianisme bande ko na biso ba chinois, ba japonais, ba coréen basé na moadi. Mais biso avec le christianisme tous est toujours na ba cadena na monoko. Mais tango ba dirigeant na biso basé ko kolobate oyo ba yebi. Président Félix Tshisekedi ba yebi que oyo le kaka na est de la République démocratique du Congo et c'est impérialiste. Wana ba yebi. Te ba ko kolobate. De peur ka kenda ko musée. De peur que basala eloko la Mbuta Lumumba. De peur que basala eloko Kadhafi. De peur que basala eloko Mbuta Sankara. Yango kolobate pour éviter. Bande komoko ba komera ngai poseleki. Ndeko Ndombele président Kagame akufi. Mende nyoza koloba yango te. Munyoko liya République démocratique ya Congo akei. Na komera kindeko wana. To réagissaka na émotion te. Ngai na yebilo ya cause na ife. Soko tuye toboki. Nde nzila ebebi. To banda na kubamba. Tiyo. Tant mosusu to bambi tiyo to kubongisa na biso nzila te. Moi soke beti e kokausa mai wane tikalaki. Nzila pe kozonga peto. Ezongi malamu. Praticable. Soko Paul Kagame akufi. Mais déjà Zambia zeko attaqué biso. Ba Uganda déjà ba attaquer biso. Ba Burundi ba attaquer biso. Nini zeko pesa bino assurance, pe espoir ya kokanisa ke nkufa soi-disant kufa ya Kagame et c'est délivrance ya République démocratique ya Congo te. To conscientiser bato wana. Pour mondela zé capable à mesure soko ba bebani na Paul Kagame ko utiliser kaka yo congolais. Mais tout le monde a M23 ba utiliser nani? Ndeko Roger. Ndeko Roger Lumbala. Asala po ya sala. Atalelo bango yonso. Asenga pardon ta zonga politicien. C'est na comme donneur de leçons. Heze mawa. Gero na biso ya STZ Kagame. Aze mwana tinda. Mwana mosala. Bongo soko bango moko pe balongoli po ba du mwana mosala mosusu aze pris docile koleka ye. Oya ko terroriser lisusu mboka oyo koleka. Po bato baze ko pesa bango bokasi bango wana baze dénoncer te. Bande ko balandi politique ya République démocratique ya Congo, politique ya Afrique est déstabilisée par la diaspora na bango. Bato ya libanda oyo fond bakokai kozala appui ya bamboka na bango. Ndeko mosusu yebisaki ngai Ndeko Ndombele tosilikaka makasi po biso nde tosalaka western mpona mabota yonso yaka na Afrique. Alors il faut to veiller à ce que makambo kuna elekaka malamu. Bande konangai eze raison te. Période de 2015-2016 tant to bandi ko sala be mission bande ko bo investir et matondo na bande ko ebele tant mo supelelo base ko zongisa matondo po ba balona kinguba ba pikola mbala pe banzete mosu batiaki na 2015 ya safu ya avocat lelo déjà basé ko bénéficier na ndeko moko lobaki na nga Ndeko Ndombele abiso za ba africain
oya ko investir bon so ko lobi okena yo na insistance na biso asombaka soko 2 hectares atia banzete lelo komi na projet abanda kosala ba jus ya mangue po mangolo ezeko bota abakisi molai te eloko na moni abakisi pane kaka nzefu ya pembe maze kaka neti tobakisi kaka 5 mois nzoka après 5 ans nini esalaka mondele asala investissement ya 30 ans loposo pembe asalaka investissement il y a 40 ans voire même plus mete moindo yalingi akenda mbangu na lufu ya teka ndajwa mbongo na poko po ayebi na ye te ntango mosusu lobi akozala te manke ya bonzambe nzete na nzete koliaka na misisa na yango bato balobi boze kozongisa biso na coutume bonzambe ya bakoko eze bondoki misala ya bakoko na biso eske biso toyebi yango bongo misala ya Abraham nga na tunaka bino boyebi yango tato awangana mwana na ye misala ya Abraham nowe na kwiti na ya tikala bolumbu na miso abana oyo bino bobelelaka lokwa référence meto mosusu na mabota na bino bankoko na bino bawanga na bana te batikala bolumbu te na se ya kwiti te toze kaka toujours aliéné totretaka baefe na esika ya bacause soko mokolo wana babomaki bato basimbi badela ya pembe bakoti na nzela na bitambala bazali koboma baindo soko esili babosani lobi kolanda mouvement mosusu soko elamuki biso ekomi théâtre et mondele ayebi ke apesi bino lisusu mosala mosusu distraction wana boke kosenga autorisation toko marché akoaccorde bino eze lisusu engagement ya sika bakiseli bino moko bose distraire kuna mais soko mondele abangaki pression baindo batiaki na États-Unis lelo bakoboma baindo te mais boyebi bino moto boze kokoba kotindelanga bavideo il y a assassinat aux États-Unis. Juste après George Floyd, maman moko ya zemi, wana soko na France, wana bosanité. Ba konya e bazé ko bambaye na se, ba tie genou na kingo kaka ndenge ba tiaka George Floyd. Eh ba yebi ke bo réagir na émotion. Ba yebi ke bozé sans défense, sans équilibre. Bakobanga moindo te sans bonzambe bandeko balandi. Bakobanga moindo te sans bonzambe. Po bazeko considérer moindo lokola objet. Bazeko considérer moindo lokola biloko bizangi ntina. Mukasa ekauka na nzete. Eyebi yango moko destination. Moindo c'est inutile. Inutile. Na isika tofandisa makanisi bato balobi to espérer na royaume de ciel oyo moto akomela yango alukaka yango te etalaka pe ye te balobaki jardin de Eden soi-disant eke esika abondance eyalaki mais yo moyindo oza esika abondance eyali charte de l'impérialisme nde dépossédé yo mabele na yo charte de l'impérialisme tolobaki mbaleleki eze na bacharte secrète oyo elingisaka te bapays ya Afrique esala mandoki oyo elingisaka te bapays ya Afrique ejere bomengo na yango
bango moto ba découvrir ba minerai, bango moto ba ko exploiter, bango moto ba ko tia prix. Soko ba lobi marché ya me kufi, bango moto ba linga marché café kufi. Soko ba lobi to tombola cacao, to tomboli cacao. Pétrole na biso, to zena tango te to gérer, tango te to contrôler yango même. Mais to zeko luka bolam. Bande ko balandi. To ko beta masolo mbaleze ko ya boni mboke zeko za la fauché na ba pasteur na élite intellectuelle na ba politicien. To ko multiplier d'exemples. Inconscience ya le londe zeko ko continuer ko sala supériorité à l'opposition pembe. Soko moyindo azwaki conscience l'opposition pembe ko sala sous supériorité. Ako comprendre que na bato bakenda na mboka na ye babandi ko tika mboka na ye quel que soit infrastructure babandi ko zonga na mboka na bango ba yakawa ba diplomate na bango ba nani ba commerçant na bango ba investisseur jamais na mboka na biso ba chinois ba yiyao lelo chinois sont ba lopango te ba ye na système na ba indien contrat à 30 ans. Le gouvernement n'a pas financé. Na 30 ans, on a dit que na ba poison ba yako lesa biso, ba ko silisa bino, et ba ko tromper les soubana na bino, bongo nde malembe basé ko gagner ma belé. Lobby. Est-ce que vous savez comment on a été que essayer de s'étendre et bandaki moke, ba contrat à 30 ans. Na bango ba chinois na bango ba indien mais lelo efungwami ekomi partout moke basé ko gagner mabele moke et tobosana te gouvernement congolais lelo asombaka mabanga salira ka misale pa ba chinois atekela ba chinois ba carrière ba bando panza mabele bateka moelon batekela ekayas batekela sable. Mais est-ce que tu es bateau, bandeko balandi? Est-ce que vraiment tu es bateau? Te, molimo ya Yesu na cerveau ya bateau. Molimo ya Mahomet na cerveau ya bateau. Et c'est qu'on rendre bateau ba fou. Okolata loko moko pantalon, loko moko kilote. Oju ba fufu etebo tina ba sachet. Yo ze ko mona olingolia. Yo ze ko mona obeti sap mvoatu. Molimo ezena kati na eze molimo ya mopaya. Motalibo ma pa salaka bolingo, motalibo ma pa botaka. Motalibo ma pe abangaka motuka ya mbakati ya makadamu. Mena etani, na état d'inconscience. Motalibo ma pa betaka pli na ye ya bangi. Bonga kenda kosomba bangi wana ndeni. Po yebi mboko te. Te yebi pri ya bangi. Mena kiliboma na ye. Ndenge moko na baindo. A parler en langue. Passion na biso lobaka en langue. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Mais ba chinois ba vivaka ndenge ni. Ba coréen ba vivaka ndenge ni. Mais ba lobaka mwana tosaka nda pambolaka. Niveau ba indo ba toselaka christianisme. Botale laquelle. Semaine passée, plus de 58 personnes qui massacrées. Badiembiki na bana likolo ya banzete. Na Ituri. Bakati batomitu. Bomoni ba image ya somo bino bandeko mosubo tindelinga yango. Ngonga babomaki mama to ebite mais mwana fandi likolo mama na ye. To yebite soko to kota na makanisi ya mwana azeko kanisa nini. Mama alali, mama ze fatigué, mama kola mukasima azeko kanisa nini. To yebike mama akufi po ya jenesika kendate na fanda kaka à côté ya mama na ngai. Bande ko balande ze problème à conscience. Ndeko moko akomela ki ngai
atina transféra kingape voice ande komoko a lancé appel. Cherchons des armes. To attaquer ba Rwandais, to bwaka banyamulenge na mai. Bandeko ba Congolais to luka mandoki. Na komela kindeko wana. Na koliki atwaki déception pour transférer kingai élément wana na ba assurance na ba na éviter na ba détermination moko songolo. Mais ngai na talaka eloko différemment. Na ebisaki ye entraîneur azalaka na terrain sika bale ezali kobetama. Toboyi ba donneur de leçons à distance. Soko roloma azali congolais azali na souci ya Congo. Aya ko défendre Congo sur place. Soit ya défendre ngo kuna. Po bato wana o bazali ko détruire bazali kuna. Yepa yebi. Koloba na biso ko boma ba Rwandais. Mais oui. Mais yango wana souci ya mondele. Inconscience wana yango ezeko tombola ye. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Bino mokanti na kati ya Rwanda ba Congolais ba alaka te, mais bo vérifier. Guerre ya République démocratique ya Congo na Rwanda mais eze ba guerre politique. Eze ba guerre politique. Moto batami na sima wana bango ba soi-disant ba grande puissance. Mais ndenge bomona kapenza Rwanda, Kagame, liboso ya FARDC. Liboso ya FARDC. Mais c'est parce qu'elle s'est protégée. Moïse Kabila kanaka marché likolo ya Rwanda. Webi ni nyele kaka. Webi biloko nini détruisaka biloko na aéroport. Pour bomona que basé protégé na ba grande puissance. Alors tango biso toko bundaka biso na biso, toko swanaka biso na biso, nani azeko profiter na ngosoko lo poso pempete. Bande ko boso fuito kabwana. Toko zonga biso musala ba pesi biso ya ko sosolisa ba yindo. Soso ya mobile ya tabeli kosu kosu. Soko 4h30 beti ya mboto koma 5h akokokola. Po yango contrat na yena tatake li likolo na se. Biso tolobaka tokoki kozanga bilei. Tokoki kozanga bilia. Mais tokozanga te mai ya koloba na bino bandeko balandi. Po wana na nzila ya nesongi ya nzila source ezeko pesa mai. Yango tozeko komisela bino mai. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matandomi.